Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, toujours dans le cadre de l'investigation de l'Investigation. Tout le temps, pour nous faire information sur eux qui permettent que beaucoup de gens qui les bosser de l'autre sangani na maman langai vraiment tout solo là et puis tout ça parce que le chef, le grand chef coutumier à village Mawawa, avec de sa majesté presque un gars de Kitakita. Tout ça c'est tout ça version malamu par rapport à Bilobela Batoualobaka. La réalité mboka na monde historique ya mboka na ye ya ngoni ko sala kelelo oyo eza la vérité autour de la grand plateau où la maman Yvonne Mianda. Voilà. Merci beaucoup mon mboka après Sengabi Kitakita toyé par la bino bonne santé. Non qui mezali santé za mala mon papa journaliste. Nazala nga kimiande bo moninga na vai na ngai. Na mboka na ngai. Très bien, merci beaucoup. On est allé moi na Bokali. Sa majesté presque Sengabi Kitakita mais tout ça avec maman Yvonne Mianda tout singa d'abord il passe maloba. Ami ko tout le monde avant que tout kota tout kata mozindo il y a émission mokolo ya lelo. En tout cas par galanterie hein, ils ont mode de la femme, il a fallu que tu ngane la bande pour d'accord donc plus avoir maman respect ndenge chef prince alingra maman batomba maman. Merci beaucoup na balandinyo sur magazine Image à Congo Mag, vous avez bien la sensation télévision nangongo pour Hollande biso ça pour grand plateau ndengo moi lamboka Alain de Wauti Koloba soki to sangani bunya bata kilo mi bali pour no yamba muta kilo kolika biso eza vraiment likambo ya mukete yo beti ba ko Hollande biso zala oye bato solani to zala chef prince o yaza bongo chef ya village Mawawa mais chef boni santé na yo et puis et santé ya village Mawawa non santé la ngai eza malamu maman journaliste pe santé ya mboka nanga village Mawawa toujours kitoko makasi. Donc neti baje ou fan de Bina Libela. Non, neti ba jeté, neti na film. Ou neti na film. Hein? Badongo miso libanda. Bedongolo miso nyoso tu libanda. Oyo bakine ko finda bakanyaka nde basalaka bango nyoso tu baza ko kweya. Ngai toujours nazaka likolo. Très bien. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Puisque pardon papa journaliste. On passe le temps. Ah, ok, merci. Merci. Chef Tolobalobaka partout attention mon abotami avec la moi origine naï à travers moi histoire naï juste dans 2 minutes ce qu'on peut faire moi historique mon qui a village Mawawa parce que au moins pour le haut benga ba dongolo mi so ba koyi c'est ça ba to ba kota ba vandaka ba to ba utaka wapi mais pour Sengabi Kitakita le oro beta ke la bia kota ba mboka naï a utaki wapi juste dans 2 minutes parce que tout simplement comme belé tu dis qu'il est cocaté. Mais ça comme synthèse, historique qui m'a mboka Mawawa pour le prince Sengabi afin de nesika wala. Merci papa journaliste ndenge opesingai maloba. D'abord pour moto avanda na village Mawawa, azala mfumo na village Mawawa, il faut mosisa na ye auta na Mikonga. Mikonga pas chef Miko oui. Suksi na bisonde e banda kuna. Tindenge bakoko batiki bakoko musuna Mikonga bakiti na kinkole baumbu nde bakende kufungula kinkole baumbu babandaki na mai kuna babandaki na ntuo na bambilo eza kotabibwa balongwe wana babi kotoyo tozolia pena malamu te puisque mbise salite donc il faut to kita vraiment to ke kuluke sika to ko vanda poto peshaka to kanga pe babiloko misusu ezo bimana zamba kuna ndenge bakitaki na kinkole na ekote ya kintu adi okota kimbangiste o koko na ngai ngangole Michel tapesa église kimbangiso ya kinkole esika posika le chef ngavu azali esika papa azali tata na yende mutu apesa Simo Kimbangu esika wana leo ndeko bikisa bato ndenge Simo Kimbangu ndeko bikisa bato nde bapesa ki esika wana pe bakanga pe papa Simo Kimbangu pe kaka wana bakanga ke na ba Belge pe kaka wana na tangule ba ye wana ba monike tripa ekomi ba po bazai peme na mai po bazai basa ba pêcher ba riverain oui ba mustete oui pongi wana ba ye komona koko na ngai nganzi o azalaki mfumu na kinkolo ba umbu ba ye komona koko nganzi aza kolala me ya kotelema
ata atelemi azo sona batume asa konimba pongi ndenge ba Belge babike te est-ce que boko matata likolo te pona mboka na bino bo matata likolo bo sala mboka kuna soko pêcher bo longo esika pembe na mai po maladie oyo ya nini oyo ezali eza pena malamu te ndenge bakoko pe ba mataka na bango nde bayaki awa na mankanza kaka na mboka na bango kaka ya mboka na bango nde bavandi batongi mboka wana na 1940 baye kotonga mboka wana baye kotonga ne mboka oyo baye komata na mankanza na 1940 mais bazalaka depuis puisque mboka na biso e kinkole bawumbu e banda depuis 1800 et quelques mais l'ende siko nde Belge alongoli bango po baya wana ba mataki nde bakomaki wana na 40 na 1940 très bien wana nde bayaki wana baye kotonga siko banda ko po bafanda wana ndenge Belge alongoli bango na mai kuna ko mama wawa izaki ndenge ni mais makanza na mawawa apparemment c'est le roman mais kinkole ba non kinkole bawumbu mawawa ezali na sous groupement kinkole bawumbu groupement mikonga te mama tuni question mo kitoko oui alobi ezali eloko moko te non puisque mais soki ozali ate pe biso tabari fait kana biso bandi biso bakoko bakanga kaka mboka pembe na mai puisque sont des riverains babandi mboka na bango babandi pembeni ya mai ya mfusu pembe na mai ndenge tokei tomati et ata totalisi carte na biso géographique okomona ndenge mboka na biso ndenge ba ezali na tanga ba Belge na mawawa soki ngai na komi awa na mawawa puisque ezali droit na biso na mboka mawawa dosa négligé avant batumsu bakota ki bafanda ki bozaki wapi non ezaki négligé te toujours bakoko babande ko tia toujours bakapita awa na mboka oyo bakoko na ngai ndo bande ko tia bakapita awa ezala Ngangoni Michel ezala Mwele ezala Nganzi Ngomi bango tu bande ko tia bakapita awa babandi bibwa babandi mantere babandi awa ti tokei ndenge babande ko tia batie bakapita droit nyoso to batu bazoya ko so misala bazo memela bakoko kuna na mankanza très bien puisque bango bazaki ba grand chef na tango wana kula ti ouais ça faisait pas la situation géographique la situation géographique ya mawa pour l'antikela ndekwale pe mtuna situation géographique ya mawa yo ko pesa biso ko zandeni bandi wapi esuki wapi buzamba limite ni na bandi comme ça non sona lobi que situation géographique côté ya mboka na ngai mawawa mboka na ngai mawawa to bandi na mai ya oya biso ezali ya ekaboli biso na mantere awa anda so de sika village matemba soki o bandi osisi ya mantere mbala moko village mawawa village mawawa e bandi ti ekei ngande mutu naza kotala tout les 9 village ezali boso na ngai ngande naza kotala yango combien de villages 9 villages ezali boso na ngai yango nyoso tukuna ata babengio baki kobo o ba passager o ba jakimoni o ba bana na bana o ba banana o ba kibunda o ba bandundu bani nyoso tu ezana kati ya village mawawa na sous groupement kinkole baumbu groupement mikonga moto ako sabino te puisque carte géographique ezali puisque toza komona ba misusu bokonzi baby non mama journaliste bokonzi yango moinga na zosongisa bokonzi akala bokonzi oya bakoko na nga ndenge ezalaka yango nga na zosongisa yango non pratique non ndenge bazalaka ndenge bazalaki kosala kolandela makambo ya mama bene na bango ndenge nga pe na zosala puisque bokonzi lelo komi kaka keno mutu kaka mbongo atie mbongo liboso akeko fina kanyaka kuna habite kuna village na ngai mbala moko akoti na bakonzi oyo baza kosala ka babiloko oyo ndana kolemba te ko dénoncer bango très bien et pas mokonza mboka malembe moi mboka prince tomoni za moi premier belé zali aux cinq vraiment qui aux attend au le belé yango parce que je ne crois pas avec ces 30 minutes au Sabinza et beleza kati na yo mais là y balé au moment na toki kaka historique wana bataka ba capita mais au temps où babi conflit et ko botama quelque part bandi ko bazalaki balongo bakena kanda bande ko na ba utaka wapi et ça dit que le oyo parce que ko cha capitaine c'est que fa mutu oyo ata ko reconnaître réellement que zali capita pe tango oyo c'est azo boko zo na kimia na ye mais nini oyo sala ke nan de ko zaki yene le boko ma pesi mbwa boy yoni ko yamba ite pa ko yamba tini bozo la kapeza nini
tala kabera nous avons des ministres la pesa éclaircissement aux ali base ya conflit ya bidu na kati ya village Mawawa. Merci ndenge merci papa journaliste ndenge opose ngai motuna oyo. D'abord moto oyo ndenge olobi ke opesi mbwa boyi babundaka na moto oyo aza ayant droit. Très bien. Oyo azali moto ya mboka wana. Oyo pe mosisa na yeke asa na droit kozwa mboka wana. Bongo ye mosisa eyebani te kote wuta. Ndana ye na kobunda na neti na likamoni. Simple capita Boucheka. Mais simple capita tata yaya na ye José Ngoyulu nde ataki capita. Oyo tata na nga chaba ya chaye. Papa na ngai Ngavu Simon ngango leki osala cérémonie awa. Leka yaki kocha Ngoyulu. Ayebisaki batu nyonso to mboka bayebi papa na ngai. Un simple capita. Ezala groupement yebi. Nani ne kosala loki akoma kuyima. Mais sikoyo non, Ngoyulu akufi. Ngoyulu natanga kufa. Ezali ke non ba kolo eloko. Bacha mokonzi na bango te. Ale na mayele ya mama na bango mandeni. Mayele mabe. Oyo aye ay koloba ke non tocha mwana biso po asala ba fait courante. O mo ba nyongo ya mo ba fait courante akufi mo ba nyongo tikala ki azwa po basala bête de consolation. Oyo mama na bango nde ayaki ko senga pa ya groupement Pedro. Groupement sali témoin ayebi makambo nyoto na zoloba. Solo kuta boko tuna groupement na mikonga c'est que intérimaire ayaki aussi si ordre ya mikonga. Non. Groupement lobi boya bengi papa na ngai Ngavu Simon abengi Ngavu Simon akende ko pa groupement su groupement akepa groupement. Alobi ke ndengo bi oya bo makolo eleki ebimia wa mandeni mutauti oya wa naba ndeko na ye awa ba yeko senga nzela po mwana na bango avanda pendant 3 mois. Poche aiba ko gérer ba faire courant ya na ye o e moi etikalaki bazwa mo eloko po ba ko sala ben de consolation. Nde yango wana ezalaki bongo. Mais njoka na maile mabe bazalaki na yango. Bake ko fina bakanyaka epa ya bakonzi o balinga bakanyaka puisque na eleko o ya fati beton kanyaka ko lekate. Na eleko o ya fati beton kanyaka ko lekate. O meki facha ko kangayo. O meki ngai liso ya fati na zaliawo. Ngai liso ya mokonza mboka président de la République ngai na zaliawo. Oya ko meka kanyaka ya ko sala ba mbilinga facha ko kangaye président ko kangaye. En tout cas metoko wana na za koloba yango. Tangu bakapita bazalaki chef toko yeba bino bande ko ganini parce que bakapita bando kengela mboka mais makambi bande ko salima bozaki déjà bande ko ganini na compte ya mboka na bino bakoko bande ko gagner babiloko o banto bande ko ya ko sala ba bilanga bafula makala wana tangu wana bakoko bande ko gagner yango moi ba droit pour moto sala bo futi ba droit ba okene ko pesa e pa bakoko na biso mais na tangu na bino bozui le côté non na tangu na biso tozwaki le côté puisque Kanyaka elekaki mingi mama journaliste. Kanyaka elekaki mingi. Donc bango moneka ke non lokola ba konzo yo intel azo simba ngai moye mutako bujenga zalite. Ata baye bako bujenga te. Mais botuna mandeni. Mobali na ye asa mutamboka nini? Asa bo moye mandeni. Mandeni azali. Mama ya Ngoyulu, mama Jampi. Botuna ye tata Jampi asa mutamboka nini? Botuna ye tata Ngoyulu asa mutamboka nini? Aya ko démontrer biso la biso. Ou bien botuna ye mwana wana Jampi. Azali tata na asa mutamboka nini? Aya ko démontrer biso. Aya ko démontrer biso. Mais yo oyebi origine yo te. Oza ko ya ko wele la pouvoir ya nano ko wele la. Oya biso ya kinkole baumbu. Oya kupuma mikonga toyebi obimi wapi? Toyebi yo. Kapita batiaka moto ata ekolo mosusu batiaka kapita pour réalité. Ndenga na cheba kapita, natandi ba kapita. Faut tandi déjà depuis. Natandi ba kapita, mais oui depuis na ye na tchéché ba kapita. Est-ce que ba famille na ngai? Ezali bato bazo kende so basisi baye ko pesa ngai rapport. Baye ko pesa ngai rapport. Que non, boy chef, OK, ça va, tu vas ça siko boy poto ça la boy. Nde yango wana. Siko kota lande to tamona ba conflit awa na ba umbu na ba teki. Yo za quand même coutumier, à part que za la coutumier, za mona poto. Peut-être que c'est le troubler bato.
Maman, le bateau, il y a un mikilo, moins élevé par rapport à biso en Afrique. Oui. Comment le comportement ya bino bakutimi à Kinshasa? Na bakutimi à Mbushima et bakutimi à Bandundu. Je crois que bino pende ya bino za moi na c'est. Merci. Merci maman journaliste. Ezaka lolenge ya moto na moto. Ngai na koli na ndako ya koko na ngai mfumu. Koko na ngai mfumu le naza moki aza ko initier ngai. Na komi awa mfumu kaka boyete kaka hasard boyete. Koko na ngai le kazaki mfumu anza ko initier ngai depuis bon mwana. Po balobaka na babi ke mwana akosa mokonzi. Peza solo yango yo. Na tango koko na ngai aza ko initier ngai. Koko pasa ko bisa papa na ngai bike mwana oboti akosa mokonzi kaka lokola ngai. Oza kolanda. Donc nayebi ndenge nini koko tambusa pouvoir coutumier. Nayebi yango pona bandango bo mwana. Tinde na komi boyi. Ezali selon comportement ya moto na moto. Non, quand il y a un comportement, il y a bino baumbu parce que là tout ça les général hein. Oui. Baumbu na ba tekinde ba vivre na ba comportement coutumier au bozana. Il y a pas conflit à tout moment, il y a ko wanga na bande ko na bino oyo ka be mona tata moi si yo mona noko mo wanga ni. Aza famille na biso te. Te wana mfumu ya moyibi. Wana mfumu ya moyibi. Oyo to benga en anglais selfish. Oyo ya nini comment dirais-je asa mopimi. Ko egoïsme ali aye moko. Donc à ça comparer na nyoso tout wana mfumu ya moyibi o asa lokoso ndeko na yo po yo du pouvoir oke ko wanga na ndeko na yo donc obandi ko panza famille yango moni ngai naza kozongisa pouvoir ya bakoko na ngai oye bandaka kala il faut na zongisa ngo ezonga ebanda kotambola malamo. Awe pa na ngai biloko wana mama journaliste koki koleka te. C'est pas facile. Ekoleka te. Lelo pena ekoleka te. Mama journaliste ngai na sina banda ya mbongo kala. OK. Ngai na banda mbongo via mbongo kala. Ngai na ko sudikela mbongo te. Ya beka rebele be. Non mama na bandi mituka na bia d'abord ba mituka na ngai esaka ba zéro matricule na tambola nango. Ba mituka na ngai esaka toujours ba zéro matricule on na tambola nango. E uta na kacha izine. Et où t'as que oh non boyboybuté occasion de répéter non et où tu n'as quatre usines bimi ya sika ngana wande otambo nango. En tout cas batinyo sozo confondre que autres années azam fumu moko différent na bamfumu bazara na Kinshasa ndinga no baki ke batu baye ba déjà que vous avez mutu uti libanga mais na kota la ndingo uti olobaki ozongi sa pouvoir ya bakoko non to tuno o ezaki lelo est-ce que kokoka pouvoir bateke to ba umbulelo comme on mbongo to moni David Matadi bala 3 mois ya groupement a député na provincial. Et le roi est bête na mutunga pe na mona mfumu na mboka so mbali sala marate siko kilelo zo lingo yelo boma wana kala penza kikala wana mo pepani ko zo place. Merci pour na président na biso Tekeumbo David Matadi Kibala. Oui honorable 3 mois ya groupement non kitoko non ça va a mérité ango 3 mois a mérité ango. D'abord c'est une diaspora. Mon apoto. Okay. Non, oui, mon apoto. Atangi. Non, et ça pour la bonne côté, mais atangi classe non d'abord. Il faut y ba. Mayele na ye. Ne mutetindi kuna na ensemble. Osa Kolanda. Donc et ça azakte. Et ça azakte. Maman cause excusez. Moni touti je vous signale que tozala mwana mboka le sa majesté presse ngabi kita ozali mokonzi ya village ba wale tozo continuer masolo na ye et le ngona mama ils vont les aller du moko de faire de manière que bon ça ba réalité histoire to yebi que da 35 mais du moins bo retenir na moi moké le ozi bokonzi on lebi que nous on ça masolo tanga bokoko la question qui tombe maman to na binabi que o be makilelo o les un peu difficile bon kilelo on la kati les zakata ba modernisation zakata ba développement. Donc quand on est conflicté, il depuis quelque temps il faut récupérer beaucoup de pouvoir dans le mawawa. Zamba ba pas sugi au kamati yango. Alors tala siko caméra wala. Tala population mawa oyo la kaka ba faut ko za bokozi na ngai. Le ozu bokozi. Nini ba ko espérer la pouvoir na pour le développement itali mawawa.
Non, pour la population nangai, vraiment, c'est bon, non, pour la population, non, pour la population nangai, papa journaliste, toza kota mwana bango toujours malam. Il va espérer ce que pas la. Non, baza toujours une espérance, pardon. Non, baza espérer toujours, puisque bah bonne chose les ali. Maman il va tout le la vie. Pendant pouvoir na ezali ya bon moino mobimba. Mais monsieur le salamati, mais c'est le monde était salama. Lobio koleka komona ke nzela nyoto esili zelo o nyoto elongwe lobio kolongo koma ke pont chami Bamboko tangi wana ba plutôt ezali ba école ezali non toza ko bunda toujours toza ko bunda toujours courant 0 mètre là j'espère non courant c'est 5 km c'est 5 km tie komao courant non ouais 5 ou 4 solo la population le pesa bango assurance moko boy na sina la kaki population ngai ke na ye poto bongisa mboka développement oui na ye bon mboka na biso ezala toujours développé na ye na sala mboka na ngai ezala ezonga simate mboka na ngai beba te oyebi ke papa journaliste koyanga na yaki awa bato bazalaki awa mboka ezalaki ya kobeba mboka kimi ezalaki te désordre na désordre mais depuis nga na ye awa na tie kimi na mboka awa bitumba ezalaka ebundamaka te awa kofingana ezalaka te awa moyibi ezalaka te donc nyonso tout non kindoki nzungu d'abord ya makile bande kosikile na mboka oyo. Est-ce qu'il y a d'abord des foyers? Est-ce que ma maison vient des alloués à Sofanda? C'est ça le problème. Non, bah tu vas aller. Non, zamba te me tambola komona bandaku. Ngai awa omona bandaku ezali. So tambola bo filmer bo komona batu bazali, pe ba kopia no ba témoignage. O ya ngai mfumu na koti nazali. Nzunga makile ezala ki bande ko sikile malgré bino ba journaliste mais ezali ko sikile. Mais depuis nga na koti awa Paul ye, Paul koti. Nzunga makile kimi yango moko mukolo pouvoir ye nzunga makile kimi awe ezalaki ke basala ki bakanga ki mboka oyo na bankisi soki bateke lopango yo muto sombi bakimisi yo ba bateki lisusu soki be muto na sombi bakimisi donc bakoteka lopango moko na 5 personnes oh là là mboka bande ko tonga mate mais depuis nga na ya ba mboka ezotongama so j'espère bota nde ba mboka ezotongama bon on a ligne développement mboka ezana mona matiti te bana mfumu batanga wapi mawa bana batanga wapi basambila wapi non ngai na loko na koti na ça toujours pour na kobunda pe pour na école puisque na koti à peine même 4 mois 5 mois peut-être trois portes juste non ça trois portes et l'autre les autres on matiti non na lobaki ke naza ko benda bango bâtiment wana naza ko tonga bango bâtiment naza ko bakisa mo baba puisque pour école est quand même eza pour espacer pour bana pe basa na moi nini moko malamu ya kotanga nde yango lo na lobaki yango wana voilà moi na mboka après sengabi okita to ebiki papa tozo kende malembe tozo kende omoni na koti mais tozo ke malembe mboka mbala moko kaka bu ebonga mbala moko te mais malembe naza na bateau magique te naza na bateau magique te mais tozo kende malembe très bien mais la 5 mois quand même vous êtes à féliciter par la population non oui soki otambolo tuna bakoyebisa yo c'est dans mon cas ba danse jour to kabla maputa loko ezaki 8 mars même mfumu aye na luyalu mfumu aye na chance mfumu aye na gaz obalobaka gaz mfumu aye na makambu tu efungwami polele lupemba batu nyonso tu bazosepela mbongo ekomi na facilité na batu nyonso tu ya population na ngai oui mboka ekomi kotambola malamu par rapport ndenge bamiyibi bazalaki bakangaki mboka bazipa te na ye mboka eza délivré. Oui, na mbongo nini? Kuna bando teka pinza. Non, maman. Nga na sala mbongo na sala mbongo kala. Nga na yete pona na so mbongo awa na banda po misale fona so mbongo awa no. Nga na yena mbongo na ngai. Yango na zo sam. Yango wana mama. Mama Yvonne. Mais pour la souci à population. On ko tokeli mo malembe. Ndeko pas ngabi balobi. Pour la souci à population. Relation na ba généraux, na ba ya présidence. On peut se battre partout pour protéger yo lelo OK ceux qui ba pour pouvoir ba kwa kolonga yo te nani vraiment battre misima na yo ta la caméra wala za la vérité za la sembo mais papa journaliste ceux qui moto alobi ke ngai na créer ba relation na ba généraux
na mokonzi ya mboka ezali lokuta ngai relation na ngai liboso ezali nzambe relation na ngai liboso nano ezali nzambe nde moto azobondela ngai prevane bake na bandaka banganga ebele bake ba Brazzaville bake basakata bake babako bake partout pour toujours basalanga mabe mais nzambe asa kobondela nga eloko moko te ya mabe ekoki kotushe ngai hein bakozi mboka bazosaka bazoprotéger osaka baspoliation bali kobotala bapanga bato batera bato basomba kala ndenge sango za kobeta non papa Jules merci on nyati place wana papa ngai naza na relation na mokonzi mboka moko te mais ngai nde nazota mona droitier omoni soki moto sota mona vérité hein okolonga makambo ebele ngai nazota mona droitier eza na bato ebele awa ba mikanda on a vérifié ba yakine na lancer ba invitation bato na mikanda basombi ba biloko misusu oyo baza na droit ya kosomba te neti ba 5 hectares moto moko 5 hectares osombi un peu pas moyibi siko boy ngai na lobate non moto musu alobi kiono ndai diaspora naza diaspora na ye na mbela ya président république ndenge na ye po nasala musala yo komi ko empêcher ngai ngabi me yo za diaspora ngapi na diaspora soko lobi ya diaspora ngapi na za diaspora nga na fa na poto la umeli donc soki yo sombi mabe donc il pose la diaspora pour na mbela mokonza mboka yango yo so mabe do ko musala non ko sala te na empêcher bango na empêcher nini nga na ye po na droiture okoko sunga te na ye po na droiture na ye po na potopoto te ndenge basaki potopoto nga pe na kota na potopoto ko simba te na muta potopoto te nga na li mutu ya boye président république a tie boye nga pe boye nga na za jiki zakite donc donc compteur à zéro non pas compteur à zéro mais ezali que négociation ah ok c'est aussi ba constat quand même mabe ezali tellement ebele papa tellement ebele pe na baki so na kena justice ba na olonga bango baza na place à côté le matin c'est le bino ne bozo kanisa ba ba so me pa mfumu avande ka ndiki ovandi bo peut-être mama yo mfumu ya mboka mso otekao mais non tolo ba vérité mfumu ya mboka msusu po on a solo ba mfumu ya mboka mosusu na limite to ngai to mama ivoto ko ya mboka za to zika terrain boy non c'est que yayi butu ba teke non papa Nathalie ba mikanda bolina l'action mikanda na écran to ko était mission na l'action même ata même 10 émissions parce que papa na ko ya na brade ba mikanda bo moni ba mikanda bo mona ba kombo ya batu oyo groupement nini oyo mfumu wapi na groupement na ekutu ba bengana ye asa na droite mais na monda mikanda ateki bon muta bongo ngana zobani nazo na tika ye to ayebani na bakonzi eko simba te to ya tala chefa tala bato ango siko tala bandeko o basomba mapango kala na ngolo to comme qu'il faut na siko ta sura pour to courir derrière les de temps message ko lancer la bandeko wana o le basoma problème na ba mikanda face ya ba terrain basomba par na mawawa d'abord ils vont nous amaloba awana mboka neti ba 5 hectares ba 50 hectares bilanga chef bilanga l'accepte sur terrain mais yo un individu au kangi 5 hectares 2 hectares mususu ona bien ko kanga bango ba sala 450 hectares pona nini ba lobi keno ba uti na présidence ba ki na pa uchao ba ki na fanda na bango ba na ngai on a uti na présidence to na 4 hectares ngana bi net nepsa ba on a bi net Nathalie ndenge bolobi te mais et pas na ngai koleka te 450 hectares c'est beaucoup bon population nga ba osabila nga wapi lancer message ba ko sala ndenge nini yango na baike moto akomeka ko sakana président Fatia akoyoka ye alors lancer message sur la bande voisin ba terrain akoyoka ye awa moto moko pa na nga ko na intimidation awote awe pa na nga intimidation le karaté na za mfumu na kotika na mfumu mutu akoya utakuna ego ntibilenga ekoleka te pa na ngai déjà fumu ko la sous nalobi non nalobi boy papa journaliste non yokanga papa journaliste pona nalobi boy puisque omoni ba kondi mingi ba moni na mingi ba mfumu mais ngai moto ko moni na ngai te très bien ngai moto moko te akoko tombola mosapa ameka ngai yao ezali mboka na ngai na ko dirigeango na kimia
ikawa en respectant aussi mibeko à l'état na tango longwe pa na yo oye awa to saloba ke na kepa mfumu loba ke na kepa ya papa côté la âge na ngate oyebi ngai nde papa wa ngai nde papa Maman Yvonne et beleza en tout cas ngai nde papa donc il faut ozonga na kicho vona nga na ibisa yo to ben intimidation ezali belé mais pas na sedaka ngote mais bakonzana nde bazosala bino ba lettre pour na mokonzi ngai corruption mama ile karate ngai mama ngai soki ngai mama Yvonne ngai corruption pas ngai ile karate mama ngai depuis na vandi ngai corruption depuis kala ngai soko oza muta corruption na yoka na ote na kokima musika non ngai na ndé procédure ngai mokonzi moko na ndé procédure famille poni ngai groupement confirmé après ça commune l'état peut se mukanda esili. Merci chef. Ndenge na vandiao. Na sali reconnu na l'état na groupement pe na famille. Non, na ko collaborer mais intimidation té. Très bien. Na ko collaborer mais intimidation té. Sauf que intimidation na ko céder en côté. Parce que ngande mfumwao. Très bien. Voilà. Voilà, bande kolanga beaucoup comprendre que quand même ils allaient émission ils allaient vraiment à chaud. Mais tu as vu que tant de travailler se passe que tu que ça le côté au délai à minute pour les karaté mabé. Quand tu sais la minute ils allaient prévu parce que la télévision c'est le temps. Voilà, nous sommes arrivés au terme à tranche où tu as dit dans mon amboka après Sengabi kita. J'espère que les tranches vous allez se faire enquêter sur la souci à Mingi. Parce que nous avons constaté que quand tu as dit boké mo la carte sur le collège match ça m'a fouté pas mon konzi. Les boké de Sengi et Fongwama. D'où tu reçois sous maman Yvonne pour tout le gouvernement de continuer. Je crois maman Yvonne sur attendre moi dernier message pour tout continuer. Et ça normal parce que c'est le rotobanda qui n'engage tout le monde chef na biki azala besoin d'intimidation té batouana ne ba collaborer toujours dans la famille. Les lots ceux qui bokonzi longo na famille ngabi. Ils a bon non? Famille na bien des ans la bokonzi. Vous avez combien de clans? Tu bata mokiwa. Là il faut expliquer sur pourquoi rotative. Non. Biso to ali na clan moko. Clan ingana nyama. Oto zanango ezali rotatif te. Batata bakoko na ngai basaki bango moko. Babota bi bango nyoso tu moko muto moko. Ezaka rotatif te. Merci beaucoup. Ouais. Ezaki amketo bongsa lelo na Alain Dewa pour nous na Fumu Prince Ngabi. Ouais. Bayebi. Mawawa c'est trop loin mais surtout longo musika to utiti to koma c'est kimi ezali. Ouais. Mawa mobondo ezali en tout cas ngapi na lukana mona mobondo. Na moni mobondo te. Merci. Protection ezali ko na biso. Mawa ezali na munene ninga na ezali zamba ezali vraiment munene ma. Vaste. Dis-moi, tout le monde déjà kotonga mezo salema, ezali misalo ezo salema, il faut toujours soutenir surtout so mutaza sima mokonzi ya mboka pona misala ya malamu. Toboyi rébellion lokwa nanga ndenga kebongo toboyi na biso tolingi bato bazo sa makambu ya bien. Tozaki déjà na village mawa. Na zainga mote na zaki na Alain Dewa, auto solo les amuki.